Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde et à toutes et à tous. C'est Mère Fashion de Nantes. Nazo s'adresser message na bato balingi balukarando na Chine. Bato bazolukarando na Chine na chinoise na ba chinois. Bato bazolinga bazongela lisusu rando. Et ate que parce que soki Karine Mokondi asengi pardon akomi faible na bino. Ezate parce que asengi pardon akomi kizengi na bino. Ezate parce que asengi pardon akomi mutu aliboma. Et ate parce que asengi pardon akomi bitanga soi. Bolingi rando. Bozolinga suko meka rando na Karine Mokondi. Bozolinga bozongisa su rando. Nazo s'adresser kada bato balingi rando. Nazo s'adresser na bato balingi rando te. Nazo s'adresser na bato balingi 4 personnes ba balingi rando. Na tanga bakomo na bango te pona fula bino te. O ayebi ke azoluka rando na Karine Mokondi la baronne autorité morale. Ezala mwasi, ezala mobali. Sala vidéo otinda ango ke na lingi rando. Ceux qui vraiment oza vrai mobali. Et ceux qui oza vrai mwasi. Et ceux qui oza vrai journaliste. Ya mwasi, ya mobali. Bo sala vidéo boloba oui tolingi rando. Yango nini. Yango banganga wana bokenda kozwa. Baloba na bino ka bobundisaka Karine. Yango nini na Karine. Quand est-ce que bokotika Karine Mokondi la baronne autorité morale ko bundisaka ebitumba tango nyonso. Boni boye. Bokoko sele makambo pona nini. Siko boluki ndenge nini ya kosala rando ezate bolingi bokendo tia mama tiala mwana na kati. Mama bataza na hôpital. Yo chanteuse oyo oso bina oza susu même pas na ange ya kobina. Okendo kose oya ko tia komwa mama tiala mwana po bafula yo. Mais Karine afula kasu batute Karine. Karine afula kasu batute. Karine a commandé kolei sabatu. Afula kasu batute. Soko zaki na nzala chanteuse. Il fallait loba à la baronne naza nzala. Po ya tinda kaba 500. Alinga tinda lo $500. Soko zaki na problème a ufuta ndako. Alinga tinda lo régler ufuta caution na yo ya 8 mois. Mais pona nini okotisa mama tiala mwana. Obimisi mama tiala mwana victime pona nini. Olingi osali mama tiala mwana pona nini. Franchement. Olingi rando. Mais nga na pesi bino devoir. Oyo alingi rando a répondre na vidéo oyo ke oui olingi rando. Boko mona ndenge ba chinois bako ramasser bino. Boyebi la Chine. Boyebi la Chine. Boyebi la Chine te. Dans les coins du monde entier, ba chinois na ba chinoises bazali. Yango nini boye. Karine alingi na elisu ba problème te. Il faut que boluka ye atalika mususu. Dikamu eza même pas songe na makolo. Il faut bo bamba kombo na ye.
me bao bafingaki banzoto ya mama na banzoto ya bapapa bosalaki bango nini? Bao bazwi zemi na garde à vie bosali bango nini? Bao bakumbi bazemi ya bato misu baza na poto bosali bango nini? Bosali bango nini? Yango bolinga ifo botelemela Karine. Batuna bino yango likambo nini bobundisaka Karine eyebanaka te. Yo Ken Piana yo kobundisaka Karine aza mwana mwasi oza na mwasi na ndako Ken. Ah papa boni respecte mwasi na yo, respecte pe bana na yo. Karine atindelaki yo $200 nasalaki video moko na lobaki yango. Atindelaki yo $200 Ken. Yango yo oza reconnaissante na Karine te poani ba chinois bolimbisanga so na sali foti wana. Oza reconnaissante po na nini? Karine atindelaki yo $200 po sala matanga koko na yo. Yo moko koloko kokai même pas kokunda koko na yo. Même pas kosala matanga koko na yo. Soki Karine atindelaki yo $200 à la dernière fois te oyebaki ndenge nini ya kosala matanga te. Ken zonga sima. Ken zonga sima. Zala mobali ko Ken. Mobali azaka rando na basi te. Mobali azaka rando na mibali. Basi pe bazaka rando na basi. Bitumba nini yo obando bundisaka Karine yango yo na Karine boza ata na 100 oza ata na niveau ya Karine te. Parce que Karine aleisaka yo afutela ko ba matanga. Asalela ko ba matanga. Soki koko akufi asalelo matanga. Mais moto aboyo pesaka ye dignité te. Respecter Karine. Ken. Na ekiri na yo. Ekiri na yo kende kozwa bango soki wapi. En tout cas, ba mama batata bandeko ba chinois na ba chinoise soki bo yoki video bo partager yango. Ken aza ndoki. Bo mona ka miso ya rouge wana bato bazaka miso ya rouge bazalaka ba vrai ndoki. Parce que miso na ezaka rouge wana eza makila aliaka bato. Makila tellement amelaka makila na bato na kindoki yango wana miso na ezalaka rouge yango wana kofi olomi dalo baine au noir ozong okenda au noir soki wapi soki na kikoso soki wapi oyaka siko kozongelaka Karine. Mais Karine aza mutu oyo aza na problème na yo te mais yo lukaka problème na Karine. Pourquoi yo lukaka Karine problème tout le temps? Okomisaki Karine rival na yo c'est comme bowelaka eloko. Karine azaka mwa malamu so azaki bato misusu neti manike afingeli yo mwasi na yo. Mais Karine afingaka ba mama bato te. Bazotinda o Ken tika. Ken bazotinda yo. Bazotinda o Ken. Bazotinda yo pona nini ozondima makambo buzoba Ken. Soko oza na problème ofuta loyer na yo. Karine akabaka na ye. Karine akabaka. Karine aza motema mabe te. Karine aza motema mabe te. Senga mbonga loyer Karine akopesa yo. Karine ata apesa atala te. Karine ata apesaka atalaka te. Atie loboko na saki abimisi oyo nyonso aza nango. Akende ofutela bato ba $800 po bazongisa bango makila. Mais kaka mbongo 250 ya loyer na yo Karine akopimela o Ken.
Ken soki oza na crise sengaka Karine. Karine apesa tala te. Autorité morale apesa tala te. En plus akoma so na poto baero pamba. Mais senga ye Ken. Olio koselaka ye makambo. Olio tiaka ba mama tiala mwana nakati. Pesa mama tiala mwana dignité ko Ken. Ken pona ni ozaka na respect. Pesa mama tiala dignité et respect. En tout cas, yo ozalaka na éducation te Ken. Depuis osala kosala chroniqueur na yo wana ozalaka toujours na éducation te. Ozwaka mayele te ndenge nini ya kolobelaka makambo. Manière no ya kosala chroniqueur na yo. Otia mama bato mama tiala na kati en plus aza na mbeta hôpital. Mama tiala aza maladi. Yo kende kolobela ye, okende osambwisa ye boye. Otia obimisa mama tiala mwana victime ya buzoba na yo. Otia mama tiala mwana victime ya buzoba na yo Ken. Tellement oza suna makambo okosela Karine te, okende ko toucher mama bato otia ye victime na buzoba na yo. Et otiki siko kotia ba musicien et comme siko okomo ozwa siko ba musicien abasi. A otie victime mama tiala mwana bientôt kotia mama mbili ya belle. Bientôt kotia mama vonga azana ye yokanaka lisusu te. Bientôt kotia mama faya tex. Parce que okomo lekisa Ken. Parce que nazo faire rappeler yo ndengo bani na mama tiala mwana okoma na mama mbili ya belle okoma na mama vonga ye okotia siko mama faya tex. Boni Ken tika sala chroniqueur no na otiaka kombo Karine na kati te. Karine atiki ne rando. Yo pona no ozoluka ka kirando wana osalaka kindoki. Kirando no wana eza kindoki Ken. Na ba misusu basombela bango makila bazongisa bango makila bakoma kolobela Karine mabe. Ba misusu batie bango zemi na garde à vue bazolobela ka toujours Karine. Boni boye. Kobota eza garantie te ya vie ya mutu okoki kobota po oboti ya po okufi otiki mwana omoni même pas mwana wana ozobetela tolo. Okoki kokufa okoki kobota pe mwana ngo pe akomi na mokili te parce que tout nzambe muta desidaka. Epa na bino yo na Ken osali clan na yo wana otikaka. Mais lobela pe bango wana bao bakumbi zemi na ba garde à vue lobela bango bao pe bakumi zemi wana bazoloba zemi ebimakaka emonanaka me bamisu baza na zemi wana ezanga batata lobelaka pe bango. Quand est-ce kotika kombo ya Karine Ken même mutaza na esu na kisasa ta komi na poto ozolanda kaki ndoki no wana ezodinga omoni tellement océan ekotaka kindoki te mais ozosala okomo bamba siko ba mama batiala mwana okomo tia bango victime. Ken tala avenir na ya bana na yo bakoma ti université tika kombo ya Karine sino kokoma te eza bien te. Après tango ba chinois bakosimba kombo ya mwasi na yo olobi ke bato wana baza impoli. Tango bakosimba madame na yo tango bakotia madame no na foto batie ba photo ya miniature apo olobi Karine mwana mabe. Po bino nyonso ba chroniqueur na ba chroniqueuse wana bolobaka Karine aza mabe. Mabe na bino eyebanaka te. Bino bosala mabe na mokili te ka Karine. Ken yo oza tata Karine. Oza même mukolo ya papa Karine. Oza mukolo ya papa Karine Ken.
tango okufela ye koko atindelaki yo $200 yo mpo na nini olobaki te aza na Western Union même soki owangani Western il faut naloba na Karine il faut tindelanga Western Union wana nasala photocopie natia yango na chaîne nanga nabamba yango tala mbongo Karine atindelaki Ken na matampo asala matanga papa ya koko na ye azaki na mbongo te abengaki Karine naza mpiaka ndeko nanga sunganga Karine pa asungi ye olingi totia yango na chaîne olingi totia photocopie totia yango na chaîne apo okelo lobaka tuta kombo na ye Ken le monde est trop bizarre cette heure est très bizarre Ken kokende liboso eza kokoma liboso te okoki kokende me okomi te tika Karine tika vie ya Karine aza na temps na bino te bo avancer pe lokola ye quand est-ce que bino bokosala makambo lokola Karine basalelaka bino pe ozala pe na groupe na yo groupe ya Karine oyebi groupe ya Karine la Chine yo sikoyo groupe na yo eza nini madame yo azwi zemi na garde à vie groupe na ye eza nini madame yo aza na chaîne na ye groupe na ye eza nini madame yo asalaki akendaki na bavion groupe na ye eza nini boni bolimbisanga mwana nga aza pembeni azo ronfle nini boye nini na Karine asalaka ba effort aza intelligente Karine atang afingaka banzoto ya mama abatu te bobanda bostala ba video de 2014 jusqu'à 2019 bobimisa video Karine afinga ba mama abatu ou batata abatu ou afinga nzoto ya bapapa na banzoto ya bamama ou banzoto ya bachroniqueuse wana o bafingaka banzoto ya bamama baninga eputa bango moko baza banzoto ndenge moko ya bamama baninga wana eza mawa ki jalousie obozalaka na Karine heureusement Karine aza motema mabe te parce que makambo bosalaka ye soki azali moto motema mabe neti bino alinga akufa depuis kala me ntango bino bolukaka liwa ya Karine bino nde bokoleka liboso parce que ye azalaka atielaka bino meme pa esprit ya mabe akanisela bino meme pa ya mabe me ka bino bokanisaka ye mabe bokanisaka toujours Karine ya mabe bao bafingi nzoto ya bamama bato bosali bango eloko te bao balobaka mabe minoko na bango etoboka lokola ba chaussette eza na kati ya basaki ya baloso bolobelaka bango te bomoni soki oza na succès te okosala tout po okoma koloba n'importe quoi Karine eza ya Nzambe Karine mokonzi la baronne Nzambe apesa ye succès abotama nango autaka na libumu ya mama na bango na papa na bango baloba mwana yo kende kosala YouTube obando dirige YouTube na Congo bolinga te Karine abotama pona kosala koleisa bato na YouTube na lobaka na bino azali fondateur de créa o balobaka ya ba emploi na Congo fondatrice ya YouTube na Congo ezali Karine mokonzi la baronne quand est-ce que bokotika ye atikele bino pe le Congo même na poto bozolanda ye akati na ba océan bon siko biso tokoma siko na bino
kaka patex to bando salela bino ata 1000 vidéos na même 5 vidéos par jour na mutu moko bobanda koyoka yango. Biso tolobi totiki rando tolingi rando te, bino bolobi no bolingi rando. Bon, tozongisi rando. Ba chinois bao balingi bafinga bofinga. Bao balingi batola botola bango. Bao lingi basabola bosabola bango. Bao balingi bafinga bofinga. Bao balingi baloba boloba. Permission ye. Bapesi biso permission rando ezongi. Yako banga ezate. China bangaka te. Tolobaki ndenge Karine alobaki ke atiki na rando to finga lisusu te. Mais comme bazoyoka te, bon, to finga. To finga bandeko to finga. Ba chinois bo finga. Oyo aza na posa akofinga afinga. Parce que bakoki kokitisa leader na biso te, bakoki kosali mokonzi na biso te, bakoki kobundisa chef na biso ya YouTube te, chef ten na biso ya YouTube te, bakoki kobundisa ye te. Bon, biso siko ye abanda kolobaka lisusu te. Karine Mokonzi la baronne, soki oyoki likambo, balobeli o likambo, tiela biso ba message na utokota na chez Mokonzi officiel. Ba Chine bolobini tala balingi ba attaquer, tuko attaquer direct. Tuko attaquer batu wana sikoyo. Ken keba na yo. Ba Chine baza mabe. Bao bazui na zemi na ba garde à vue bokeba. Bao bazui ba zemi ya ba noko bokeba. Parce que ba misuzu baza na zemi ya ba garde à vue, ba misuzu baza na ba zemi ya noko bokeba. Bao pe bazwaki ba zemi ya minene, ba longoli yango ba zemi ya 8 mois bokeba. Bokeba. A partir ya lelo bokeba. Na suki wana ba Chine soki na lobi mabe bolimbisanga. Ezala ya basi ba chinoise na ba chinoise na ba chinois soki na lobi mabe bolimbisanga. Na pesi bino ba bonne soirée na bino. À demain à tout le monde. C'est Mère Fashion de Nantes officiel. Na pesi bino ba gros bisous à tout le monde. À demain. Nakosala lisusu vidéo mususu lobby. Nakosala lisusu vidéo mususu lobby. Allez, bonne soirée. Merci.